Caméra et Soukiawa, s'il vous plaît. Bonsoir, les condoléances. Merci. Bande rebelle baotala yo, tebi ke passe ça na mutema. Lelo ndeko na yo, frère na yo, leki na yo, sepe ya na yo, na kombo ya Janifai, auti kotika biso. Tebi ke passe eza makasi. Topoza mamoko o batebele baloba pe na kombo no mini. Lelo moni ndeko na yo Jani atiki biso na ebite message no simiser ekozala nini. Message ça d'abord est toujours mara. Mutema tout ce que je sami de côté ça là qui naie qui voyage pour ka bapaya kuna ale kaye na biso na ngamba taye ko voyage bete bona ba nek na ba bazoya ba 2 minutes neko ba kende ka ba sobe akaya zongi aye c'est bien mais pas ces alika yake akute na makambo kuna akuta na kufa voilà akute na makambo kuna akufi. Mais na bandeko ba ko tolo est-ce que ba leki na noto o bazana na ba poto ba ko senga ba conseil pa ya bino ba ya tombe to ba ya ga bon conseil ba conseil penza na koloba ce que c'est na ko ba ya mais to kuta na ka me pona ko ya senga conseil vraiment bon zara ke leki no pe na poto kuna be mieux fait nga simiser nenga nini ba kamusu ko uta ko leka na ngo ba benga ko pe fes nenga nini moi eloko pe ba tindelo. Voilà, le lobby de Belé, au Bajijati Bino, les artistes comédiens, le côté, machin, voilà, c'est ici, voilà, c'est là. Mais le salaire à Bino Nengenini, ceux qui m'ont dit Bino Koufi, au moins, autorité Moro Yamboka a Zubino en charge. Tandis que Bino Moro industrie, il y a théâtre et ça l'a raté. Et ça l'a Bino non industrie, une industrie. Dans le lobby, et ça la rabino nini tant au monde a été bon ça la théâtre le lo si mise à zabo on appelle na difficulté za koleka na mais ceux qui si mise à bandi ko bela si mise à kufo mon autorité mo kai azuma tanga en charge mais tant vous ala ramfi boy ba zo rabino en charge et ça la raoni na kolobani bon si ba zo rabino en charge na ko ba boy on est tous honnêtes et tous allés à charge ko tam peut-être que zo bela peut-être déjà je peux si la maman Denise était la première dame maman na biso elle est en charge pour côté wana dans soins médicaux na bino ce qui prend pas maman Denise fondation Denise na OK maman Denise en charge OK on a côté hôpital de santé na non OK na côté hôpital on ça kana iko tala ngaba ba iko tala na c'est malade OK ce qui peut maman Denise c'est para mususu donc ça on me soutient me sort c'est une fille pourquoi mais na kena tu ba traitement pour bien parce qu'on a télé on a récupéré ça OK tu vois là vraiment médecin ça va pas mbola maman Denise a pas mbola pe fatigue beto papa na biso na côté na vraiment tu vois on a parti sur la carte voilà bozora ba soné on lo uti ko lo ba lelo ba leki na bino ba ofana ba poto bino botika na ba Kinshasa lelo baleki na basi na bango ba ko mibengisa bango na poto lelo to mona ki problème ko pas 2 minutes ba kataka na mukongo José de Londres moi si abenga na ye to ko mona kuna Jani lelo apoti na mabele oyo ba bwaka bilamba en plein hiver lelo yo ko lo bani na baleki no musu batikali na ba poto kuna conseil ni européen ba musu pe baza awa na Kinshasa conseil ni européen ça ba conseil na pesa ngala ndanga très bien conseil na pesa bango moni mukilio teto sana se awa sana mukolo mukili sana OK mukolo mukili zali nsambe wa kiyote lola mabele na mayo to na biso ba atinda biso to sala awa
na se apesa mboka kitoko na terre parce que potata na mibeko ya nzambe na kosenga na bandeko na ngai wa neki bwana poto boya bapenza nzambe boya makoro kwa mkonzi kubikisa soki bokolanda nzambe bokutuna bisa bokozala bien oyo yebi kotambola kaboyi kiwatika soko kei osana mwasi na moko boyokani bobalani pesa ye confiance bozala mala ubonde na nzambe bolanda na nzambe abanzambe tobikisa ofina bisese na boka nzambe soko tambola malamu na nzambe obike iloko nzambe aboyi nzambe alingi boyi nzambe aboyi boyi nzambe aboyi kotomosa boninga te nzambe kosa antuka soko tambola na ba principe ya nzambe ndeko nanga na kosi yote okumena na sawa poko mona bakoko na tamu na pesa nzambe ezali ndenge voilà yango ndenge tosala ba théâtre na babalika mona mingi moni théâtre tosala ka toke ya kabato koza théâtre to hasard théâtre ezali environnement moni ne tokola ka yo place okoli na quartier no vali ti okoli oyebi makambo zakosala na bomwana oyebi bavie na bina bovali na ona quartier oyebi bako obosala moto anasala na lupango na bato anaki osala bo bato asali biloko na yango biso bato tiaka na théâtre théâtre environnement do tovanda lokola nga na kopesa zambe bakarte nga na kolebi tosoma nga na soba bateme tokokola tasi bafie pe ya bayanka basaki na quartier mona opeki yo wana yango récupérer au côté na théâtre naza komona ngo na quartier na fupa rouge na banola tozo pe na quartier bon on a ma histoire bafuka metio babatio peso mona penda ba ze bazobunda ba banda ko bunda teto basala to banda ko bunda ba wela makombo mona suki ya gane ngai ma sister nga vie erki bakana bakisi bakama so abeto coup de tête fona so ko mona ngobu ozo mona sali ça environnement biso peto laksa na ba tu environnement wana ndenge bana so ayebiti ko la tala ndenge sala tala boy ka ndenge basala kapata netinga nazalaka vesimizi wana bobimi en dehors ya mama on donne cet exemple par rapport à baleki bana ko baleki to sana bango ne to ya bana ninga tuning parce que ne to sala bo ne to so la décoration jani atiki biso azo kundama ba on est pour nani mais on est pour parce que to se reconnaître merci encore na maman Denis vraiment na oya sali pita pour comédie na mona bisa kufina pote bembeye comédie liboso na tu tromper comédie liboso premier comédie liboso banda ba histoire ya artiste banda kufina pote corée grâce à nous à ça fait quoi pona nini ba unero na pona musala janete ya kimbogo janete ni musala théâtre tango sana bambongo te c'est tout ça va être un bonbon bon ça la gaba na ko sala on va pona kuteya ba voilà atei mbo jango moni lelo e futi bango zo futa biso voilà na ko sa théâtre pas ma na ko tia na mboka to sali ka ba sepe na bango kaka kitoko te ba théâtre ba tembe sepe c'est ça le canal ça me fait vraiment ça beto kola makamele ka mboka futo sala voilà to comme la biso vraiment par rapport à ba question na biso na bande ko tu batalé au mona ti bien na poto ndenge ba leli jani na honneur nyoso si bazui corps ba répatrier ngo na Kinshasa olsengi na ba artiste comédien na biso bato ba na ba mbutu parce que le lomo question moi zo poser ya curiosité balobi baleki na bino ozu Belgique kandi ozu la bisalu bazo mona na te ba bi terrain d'attente ezate ba bi bango il paraît très bien bango to ba bo théâtre yo ko bon ngana ko babu ngana pesa ka conseil toujours nzambe nzambe ka papa kota motia papa omoni ta ngana lingiyo soki na lingiyo yo te soki nazo kosa nzambe nzambe bisana bodi bolinga liboso fo bana ko linga nzambe tango soki lingi nzambe osata likamo be na secret ko ebike boza batri bana soki na sai na secret bato ko yeba te nzambe azomona c'est-à-dire eloko to ibati wana to na bolinga nzambe tshwana matanga ekufia soki présence ya monanité bango tobili mitema na bango mpona nini bamonanité ngai nalingaka polémique toyoka masolo wana boyo bakebo oyo basali polémique te mpo baobenga na film te babenga na film na ndeni comme ça chose pour mutu ba obenga na film so pour mutu konde eza boye baotala oso olobi kaka mabe mutu songo lo fakala ba obenga ngaza mutu nzambe naza mutu mutu te so bazosala mabe eza mabe fo bayokana batika koswana batika biloko wana eza vanité de vanité mona biloko na benga eza vanité de vanité biso to bani ba théâtre to ekuta ba groupe salongo bazalaki to na to na lokolo na babo yeso ngana ngana ko na télévision tena no finga kama jamais komona yo komona président Masumu
ou bien président elombe aleka banofinga eza culture ya théâtre discipline ya théâtre donc bapeso baelelo tongolo bakeba no boma théâtre eza koboma kota kofinga eza koboma mpe éducation nini bozotransmettre na bana na biso omoni bana na biso mosu babotami awa bana mosu babotami na poto na biso bayebi awa te beyekolaka lingala epai na biso tosalaka kitano na motema uti kobela comportement nini olingi baartiste comédien par rapport nde bandeko base comporter lobi jour ya enterrement ya Janifa comportement basokona kondimaka ndenge théâtre yaki kala biso toyaki tokutaki bavie tozokana tokozala soki bien bazala na discipline bazala na respect ya mikolo oza mokolo opesa ye théâtre epesa ye respect na ye eno tobanda komanke bavie eza malamu toaleza respect tolingi théâtre ezongi bazala na respect na mikolo batosa mikolo baza respect kofinga na wana pardon stop nalobi stop merci beaucoup vesimize ndeka tozoyoka basango zobimabima awa bonsoir tonto elongakala bandeko ebele bakotala yo toyebi ke mpasi eza na motema oza moko oyo ofanda na Janify oza moko Janify apesa o répétition elelo so tokomona otikala na charge ya Chic Choc Luengi ya Ngadiel Ngadios eza mpo ozalaki formé pa ya Janify et aujourd'hui na bandeko bakota parce que bato ebele bakoposa baquestion bayebi histoire te soki abana ndako toyebi histoire lelo mwana pale nayebi ke pale na nga Chic Choc ya ndako na nga na bandeko tu bakotala tanto elonga kala okoloba nao nini na disparition ya Janify. Pour ngai en tout cas vraiment ibula ça me fait mal moni Jani oba loba Jani to loba Jani to mona ngani tsina mona wana tena loba teni tepe nazo considérer Jani oyo papa nanga azonga na bana na kule bani nanda kwa mutso salata 6 mois atete na mariage ko benga somo sambala 6 mois makomi mosa mon boile parce que la scène Jani aza icône Jani c'était formateur pour ando lo banana lo motonton na comme star so na komi na parler la liboué Jani a formé na chant ngai na tela Jani ala ki sous kilote Jani ngabeli tala na ki kota na to sokola sous kilote Jani mona c'est mon vieux mon papa oyo lelo na le cœur moko ya grave il y a des personnes qui me disent que yo dole la ka moi c'est ole la nenga tek ngana le papa nanga na le la vie nanga chef nanga ya Chic Choc bolo ngana le la tek mais en fait balobi olele na nenga théâtre olele na nenga solo te on faut mutu sala azu commentaire tantôt l'émission na yo abani ko commenter bon c'est mutu sala non voilà na bandeko tu bakotala biso tomonaki déjà na début pour le 3 jours avant mortier tokol beta maswana je pense aussi occasion parce que vous êtes émotionné malgré bato mosusu bana ozwa na émission par rapport bande oyeba mpe mwa baplan du temps na yo baplace mosusu bane kolanda mpo bande oboya mpe ya moko tourne parce que ozalaki choqué na bandeko tu bakotala yo lelo tomoni ke koto ya ANTPC mwa guerre mwa mbutu mo ezalaki entre Chic Choc Luengi baboyaki voir même koyoka message ya président na biso Ngadiel Ngadios mais tomoni bandeko bauti poto ba 2 minutes ba ansilozolo ba la duchesse ba président Calais bango tout ba kosangana na bino na kati tchétché ezaki ni lingala liboso bato ANTPC et puis na bato mosusu baza pemeli pemaloba il faut soigner na ba vie baloba na yo faut soigner na ba vie olinga bango sute te il faut soigner na ba vie wana siku na compétition le moso ngiri funa mambu oliki na bomba na ngati il faut soigner kaka na ba vie ngai depuis vie masumu ba président le mettre vandi comité ne va population ne va presse balobi Chic Choc bisa batumi mi balé ba accompagner biso na fondation mama de mi balé ba pesa fondani ANTPC ngai na secrétaire ngai soki ke présence na ngaka na mise awa et puis na kota bango réunion sur des signes je te dis dans la carte bob c'est que na ba 2 personnes beaucoup côté na carte ANTPC si ele kakawana si réunion ya comité ya boy c'est le même dit que fondation en collaboration na ANTPC et puis na tuni bango ils ont laissé le groupe oyo mener bango vie dire ce que tali na ba dire ba président biso et mon hôtel va sincère condoléance na Chic Choc Luengi ba tali fondation mama de Denise siko yo kola bango balobi bongo et puis balobi tina lo makamwa na TV te ponga za trop brutalité na TV na lo bananga pité ozoloba ti oui
oza important na lobi te nalobi ke bato baretenir ke makambo tu oyo eleki awa le seul groupe oyo mponga hier na secrétaire oxygène on a discuté bodiscuté na oxygène ngampe nabengaki pendaki bavanisinga pa major mais bango koto basala démarche banini biso chic choc nase toyomona lelo makambo tu esi esili tuna bango na groupe ya whatsapp ya boza te mais sikoyo qu'est-ce qui a fait que parce que tomoni bino au bango balingi bongo te balobi ke faut kogarde image omoni kogarde boye po ekoma lokola des autres nga mpe nalingaa des autres mais président songa te yanga nyonso ntango ye alobaki likambo wana ezaki nini aza na confiance na elongi ya kala na secrétaire na ye mais confiance wana eza te tosa nde mais sikoyo baoloba boye ndenge baokunda jani lobi donc toyebaki no seke bino na kati ya organisation wana boza na bino te toza te boza te poani po bango balingi bongo balingi bino bozala te wawa pourquoi wana teli bango organisation na bango mais sikoyo bino siko na chic choc bolengeli ndeni wana organisation na biso tosala yango bato to baza te lobi baye na siège mais lobi eza jour enterrement après okundana bato bazosonga na tchetcheri donc soko bino na antpc boza kokabwana tokende yango bongo te tokabwani te mais mutu moko ta na kati ya organisation moni zelela misa babengi cg oxygène babengi po toyemonaka nde badekore place mbongo epesami oyebi te toyomonaka mais nde toyokaki songa bainformation ezali ke non fondation ya mama denise nature nde kozwa charge ya makambo dernière raison nani réunion ezalaka awa le président masona peza balobi ke makambo tu esalama ekozala wana eske naza ozalaki te nazalaki ntan babi te bakopesa mbongo babuda sale so bapesi mbongo ya sale so bapesi eske nazalaki otika kozala te ça se montre que mais en musée national c'est comme si baleli yango fele mpoza na compte ya gouvernement tokende yango bongo wana etali bango wana etali bango mais siko est ce que vérité désigne tolobaka video elakisa 10 000 euros oyo choisi matata apesaki na poto déjà komeli bino wana président de vos alobaki wana na réunion wimi 6 000 bapesi balifanto ya jani baza awa 2000 ekota na organisation 2000 ekepoto 2000 ya liboso 2000 ekepoto pa la bruit mais moi sabotela bino bana ti yo mwasa botela biso mwana siko fo bolongole na miso ekoma minene te po miso eleki minene makasi aza kutu na te ya malonga donc yo mpena okonfirme ke moto abomisi janes a la bruit na ndenge ni afirme biso oza na kinshasa ye ndenge aza la bruit amona molamu te la brine na poto atanga so na kina poto alukanga makangu na sala on te pas aluka makangu pite na ye azaka nango nzo tunisalaka mosata banda kala depuis chic choc abomisa bato na kasavu beta na biloko comme lokola tosati ati na alobima solo beta biloko solo onete la brine abomisima mibale ebeli na kasavu mibale nyonso akasavu abimabima na bango mwana mabe ndenge aza labi talanga bien moninga otalanga bien okwesi su la jani akwei ok c'est bon labri totiko makolo tengu wana makolo nini nafinga te ofinga te bo ozoloba ezani betelinga te olobaka mamusolo comprendre te ezoya kaka dra pembe elatiki ve vérité dra pembe elati ve est ce que vérité yo ozalaki na jani mpa na kinshasa tonto oyeba jani atiki bana combien na kinshasa jani mpa na nga ndoko bana 11 oyo oyebi na kini soko na poto en général na oyo apoto na kinshasa 11 bato mosusu baoloba 12 mosusu baoloba 15 nana reteni mamuya mo alobaki 11 est ce que jani fai atikala kolongwa na chic shop atika olonga te mpomo donc azalaki artiste bato ya nzonzing nde balingi balongola ya chic shop bato ya nzonzing babiki o akoma ya nzonzing
nzonzinga yango bazwe na groupe nini shikshok Jani pe ake na poto tuna bango video o Jani asali ke alongo shikshok exact mais sur le voyant bino boya ko benga na njini ko habiter l'équipe bino fort normalement mon mbali ya tozangi 100 francs pour faire da contrôle te d'ailleurs nous ba bande ko mso wasala ba nzonzi pa ba benti pa basila eza ba perdre nana kokuma jamais mokibula te bakoyisa ibula kuna mutu bacombien fona un esprit voilà alors si o garder nga po na je pas parce que obiki ngana star na iloko na batsa mais plus si ngana kuma mukala na ndeni ya ngani ya linga bilo wana te so na mutu normal kokumi seite so akomi nzambe te OK ati mo kutu so ba pesi mbote président pourquoi dora kete et ça est mbote na non normal voilà opposant à l'arme esprit yango na bandeko to batalio message noko lancer ezami tozolela Jani lelo et puis tokunde lobi nzamba lo la batela biso basuna biso o etikali mais après Jani, je dois parler avec tous les presses na koloba makambo o esengeli kina loba vous comprenez na koloba makambo esengeli na loba na kotanda ba président ebele oyo bazosala buzoba pe na ba président belo bazosala buzoba okotanda bango na kombo ye pe ba artiste le quoi ya biso shikshok et puis na mwasi ya Jani na tamba komo na bango mais na bien poto kata na biso songa no kelela Jani na bandeko tu ba kotala ba tebele ba santaki absence ya po Firenze bato musu to mona ba la toile na ba page ba lobité a po Firenze pasaki moko bimaka pe na la bouille po baza ba acteur ba uta groupe moko ba mona qui était depuis Jana Koufi si ba na Jani na Kinshasa donc a po Firenze mona lité le comment za kini président za na poto olobi nga le comment za na kini président za na poto ma président za na poto o ayete nga ba informer que ayele na moni te wana mingi oloba te parce que azalaki mutu o Jani ayaka nene na théâtre nazana mingi ya koloba oza ba réserve nazana tena ba réserve nazana mingi ya koloba après kokunda Jani soki président po azana king akoyoka ngana bisa munoko nanga pona Jani pona po oui donc c'est que on traité que non yep makamone que non ngai na koloba je dois parler OK donc c'est que makamone les gars toi les a solo te wana ko dia sorte wana za YouTube comme toi bébé ngai na koloba oyo utamte mana o kolobela apo Firenze o kolobela po Firenze pona Jani pona Jani na la brune tala na TV to solo la kana biboye soka kundi Jani lobby na lokanga bien na téléphone OK apa za na king sikoyo na kopesa adresse na mena komi okoloba donc ça makambo okoloba bo mina motema après Firenze tanga uta pe poto atala bino na shikshok je dois parler atala bino na shikshok je dois parler donc ngolo ba ta po Firenze na uta poto atala tour na shikshok je dois parler oh beto no biloko ko na beta biloko te parce que na lo ba vérité je ba na beta biloko kasi beta biloko na to machoka ne mafuta ko oloba na to pembe obimisa na ko Jani kuna après le bureau exemple on appelle sur na bi denga juste va dire que Jani kufi à côté de l'hôpital 2 jours après la salle vidéo voilà c'est là parce que tout le monde va arriver à côté de la mission voilà allez-y comprendre à cause de musunité osaka mutu te les mission na été eza été les mission là OK eza ezali voilà comment ça na tema mna biso te na obenga yo to ko fanda na yo le toit ngana yo zoti na palais yo na bike 2 jours après les 3 le 4 on qui pour ton solo voilà à part wana c'est bon voilà merci manganga manganga skon Nancy Basele moi c'est Nzambe VIP wana pour ça du jour na dimanche ça voilà ozala mawa koloba mingi te Nancy Basele ya solaria voilà Vigile manganga utapesa voilà manganga en tout cas
tout le monde qui aime Tonton de Longakala. Plus 243 89 70 63 503. Plus 243 89 70 63 503. Naolela Janina Motema Moko. Sur le PC numéro pour ça, n'est pas bien. Si vous avez besoin d'informations. Information de Timi, on est sur le bain. Après mission. Ah, ok. Solo. Tout solo là. Voilà. Tonton Longakala a rebêté biloko après émission Oyo. Antoro Lobalabino, Maye Ninganara pas maté. Na héritier ibula so ina ye place na lingara na ye ba vérité na ye ba source. Batu balani interview ya Tonton Longakala o aza moko ya Chic Shop o atika lokola après ngadia des alaka Tonton Longakala. Yene mutu ako asime charge ya groupe Chic Shop awa na Kinshasa. Bolani message pona Apo Firenze mai oza koningana ke abima na labrine to chango question mark. C'est qu'il y a de vérité oyo kobima après enterrement ya Jani Fay pour mutu oya kufi durant 3 semaines to tikali komona ni vidéo ni message ya Apo Firenze mais toyoti deya aza na Kinshasa to solo la parce qu'il a pas si raison que azadi musala ba mundele na ye ba mindele ba kangaki ye baboya ko pesa congé ozonga bandako ata vidéo so aussi ça musala 15h 16h ça l'effort ya komona na matanga muninga na yo mais to moni yo te makamba koloba eza ebele boyoki Tonton Longakala. On est là avec SRMM Télévision. Restez toujours branchés awa moto eza kopela tina suka tokoyeba vérité. Elvis Pocho, let's go.